dotina kana pas na ibi mutakana na yi aibi bolumbu ya quoi te problème ça fait ba wile mamba danser je bi solo ya kofi na ibi ke logo yo boiza wa boy eloko boy ou eloko don na yibi mais ngai est-ce que na bimisi ba secret ya ngana yi 1000 jours 999 jours ya yo yiba moko ka nzamba kango babe banana mutasala rote moso beba ina nganga akomosa esobere ebele tant musu pasteur ayaki po tofula eloko na eza na studio yo oyebi afro pétage yo oyebi tant omoni nga na ye tant musu eza service ya mosala naza maître nasaka misala ebele napesaka succès pour le combattant les gars le combattant le bien so misi nzembo oumela to okufa et je connais qui il est spirituellement et comme la mission de n'était parce que mission ça n'a pas passé ayaka na bula bongo les abiso mapengo na magi azo provoquer nga au moins que je reste professionnel napesaka makambo ebele il y a le prophète de la nation mais bato ba prophète bango ka kozoma ba oluka pe makambo so siko na to prophète siko za na studio tete bana TikTok siko tant mususu me ye ayaki na fula ngome yo yebite tokoka ko dévoiler sous bato na ba plateau te na kota na ndaku na ye na yebi soka na démon na yebi komba démon omona mutu muso akomini la liboma meleko esolveza ka ba costume sika na ba chaussures sika en réalité le fou et sa conscience livre ne comme maman déjà po eloko ebeta ba mise ba sebele esenga pe mo ebeta pe afro pétage te to pesa ngo chance komona ko beta mumuna ye déjà na pasteur na ngai bete pesa nga niyanso wana na niyanso na beta eka afro ils a faux ça l'orchestre ba drummer pena ba tambunda ba nini donc ba te afro te l'église de Tkala ya caméra a filmé la publicité ba tout la mousse te bazali la personne de voir sur une vidéo récemment a été ba check public la personne là lukuta tela la caméra te ya gali bo so ngwe ba ngota expression faciale on a mis ngota caméra ke public mais ngai est-ce que na bimisi ba secret ya ngana yi non malgré tout soigne en fait le wa weli via linga raté so ya ina facette A OPCB yo ba koza pasteur so mon état msunta sale acte wana jomo bo état msun musicien mo so nani de ko mon ta bon ba musicien to ba joueur biza culture na bango mais ko pasteur o ba bina ke homme de dia landi mo danse on vient dans quadra quoi de notre ngana sepeli to na pina bien te na sepeli théorie sepeli faire maman auto ka j'étais à niveau ilanga malili nde chose à la vie maman vraiment transpirer na ke suba maman ba nga forcer porte bani nizigage na pese numéro nga non te faut bima na pa na ngado décevoir fait direct bima contre direct mago ba pese 2000 la carte 2000 bal fo batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata maboko ya grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a cheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Yatio Zambrota, Alex Fumoussi, hymne national. Je vous salue affectueusement. Merci à nos abonnés de Congo et Sing officiel, le plus télévision. Je vous souhaite déjà la bienvenue dans cette émission. C'est une émission caractère socio-culturel qui fait en sorte de promouvoir les artistes de la République démocratique du Congo. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Chers téléspectateurs, aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons recevoir une étoile de la musique congolaise. Lui, il joue chez Koffi Olomide, qui est figure emblématique de la musique congolaise, l'emblème de la musique congolaise, un artiste totémique. Il s'appelle Blana Mosaka. On va s'échanger, nous allons parler, on va discuter, parce que sur les réseaux sociaux, il y a que de couac. Mais nous allons essayer d'arranger de couac. On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe.
Parce que apparemment, balingi Koffi Olomide te. Bazon dimela te ke mokolo tchatcho à Koffi Olomide. Je me demande pourquoi Merveille Rambo. Parce que jusque-là, non aïe, toebate. Toebaka Rambo, Merveille. On va essayer de parler de ça aussi. Blanchard, Moussaka n'a pas essayé non beauté. Et puis n'a pas essayé blanc dans Moussaka beauté. Bon, on a vu qu'on met ça en aïe, bateau, vivant à l'époque à Zahir, on a bien parler du peuple, on a bien parler d'Isaïr. La voix d'Isaïr. Mais comme on a parlé du peuple, c'est un mois de temps, mais on a 2000 ans, mais ça n'a pas beaucoup de temps, on a parlé du peuple. Donc, blanc à mana, tika via paiement, na kimia, ça ça na magam na. Na pena na makam nanga. Chansi le wando quand de tolo baba. Et là ils ont réponse ça papa na nzambe nani couleur mon pepe nino c'est suka wapi pe fin du monde ya jour nini wana na ozanga pa que réponse au peso mais tout est tikali to solo là. Nga solo la blanc cassé tete au blanc ba tache ba charge avec comme pembe te yo yebinga na mta pembe. To solo nyonso ya pembe wana na zomona trésor lusamba na Milouz tel beriske moi soit de ndakate malengaka. Donc moi soit comme pilote à l'emba avion na pesi lisusu mbote na Canada kuna na États-Unis na zomo na journal si bien le nécessaire na nga journal si bien le nécessaire na episode ya pangusa ka na machine à banque asala na banque te ma pangusa côté mbongo bimaka na yemta nettoyer journal si bien Alex Tim tombé du ciel donc na bino tuba ange Irène na Suisse vous êtes belé na mikili bozola na nga na minute o boyebi ke makambo bandi prend tout les gars. Voilà maman Mikolo. Mais si quoi, Blana, s'il te plaît, tellement lobby, bisoto posa akaba question pour répondre à la nuance. Au mona wapi, parce que yoza muta verbe, yoza muta maloba. Mwana ya mutu babenga e Blana mwana manana. Si quoi non na yo eki wapi. Na ebitata na classe. Na classe est-ce que déjà bien Blana mwana manana, bruit présent. Avec ça passe mon message, nous avons déjà la voix du peuple. Na parlé na la voix du peuple, na parlé du peuple. Parce qu'on a université ni ba ondima. Yo que ils la blana mona. Au moni ndeto za boy. C'est que compte c'est l'homme, c'est l'esprit. Ba identification tout aux na monde nzamba ebina ngote. OK. Vous comprenez? Même nzambe moi na komboto ebino. Comment nzambe nani? Ana ba attribution na komboto. So ya kombo moto benga eza nzambe. Pour ça na kombo moto ko décrire grandeur en nzambe. Vous comprenez pas kombo eza biso paraît-il. Parce que nzambe ko benga nani? Éternel, ya lekina éternel. Au balobo ko neza mulaite, c'est ko mesira ngoti nzamba na liboko te. O benga nani? Les lions des tribus de Juda ani amate. Vous comprenez? Nzamba za otu yoko kanisa te. Ba comme c'est pas le nom qui fait l'homme. Les vibrations intérieures au nganaza ndezo salangai. On comprend. Donc muto yo vaine o c'est le mystère en dehors de la musique na mystère. Déjà quand on lobby vibration en voix on a comprendre que tu es spirituel. L'église nous a. Ngai moi je suis simple kimbangiste croyant kimbangiste. Allo kamba parce que ba télé mara. Donc on a simple croyant kimbangiste pour na comprendre que nzambe pote ya bantaba otinda mboate aibi ke mbo sa makelele. Nzambe pote ya ba noir otinda ka noir. On n'a pas été à Mundela, Tina Mundela, n'est attaqué à rouge, à Tina rouge, n'est pas Tina. Rien n'empêche que Jésus à la grand maître, Mahomet à la maître, mais autant sont des maîtres, des grands maîtres, mais on des maîtres, on c'est Kimbangu. Ok. Blanc, n'a boni manana. Ah, manana a posé, autour de moi malaise, mais ça va, zongi qui toque, au bout de la bako qu'on a eu, Luzette, na Blanchard, bada bien, donc manana qui toque, lamba ou à primaire, n'a pas robot, na mbika na wangila. Donc si on a dit banzele lo na bango ke lobo ko kana bino merde ya mbika na wangila et pour le bagé maman bino leki maman bango mais mère no fallait que mère ba tout parce que yo bima pas mère na bino pas mère on a été mais respect na ba maman ba ninga pour bango ba ba maman na yo mais vrai maman na za vrai maman no ba za ka dete donc vrai maman na za maman. Est-ce que c'est vrai Blanchard Moussaka Obela? Parce que Mikolo t'a remarqué, il a sauté, il a blana, et ça dit qu'il a sauté, il a sauté dans l'émission, parce que tu sentir vraiment absence. Bon, auparavant, il communiquer à travers bien dans le rabbi n'échange pas, mais comment douter moi d'aimer, parce que auparavant, il a sur la direct, na Adam.
mais après nous avons à travers le prophète. Vous comprenez? Après tu as le temps de la grâce. Le temps de la grâce c'est comme à travers le Saint-Esprit. Vous comprenez? Les temps changent, les choses aussi changent. Peut-être à mon que relève les gens assurés, donc oh toi ça la fois paiement. Bon, ok. On a souhaité qu'à la bonne retraite. Après, on a une place à Zavi et Blanc Nazar. Azur retraite, si je comprends. Peut-être très bon, on a limité à Obéla, mais on a des causes à retraite. Merci Blana Moussa. On va parler maintenant de Koffi Olomide, quartier. Moi, la manana. Vialinga, combonné, tu es bis. Moi, la manana. Viens, tu as le ça va trop bandé au lignégas. La piste Blanchard Moussa Kambote. Déjà dit ma banga, c'est quoi, solution fort. Sur la pub. Merci tous les gars. Merci Loan. Nalinga Blana Makasi parce que sur Rosanaye, tu apprends, tu t'inspires, on a beaucoup de choses. Peut-être par rapport, il y a bien invité. Parce que nous sommes dans un stade de match à vite, on a fait beaucoup contre tout à plein, on a battu tout pour gagner. Parce que bon, on est tous les gars, c'est qu'on prend tout. Oh, Banda. Boni basango ya quartier latin, ba actualité zani to mona bino na ba voyage, maramutu, ba programme to Italie actualité quartier latin zani. Poto kota la mamsusu. Bon, là on accompagne la quartier latin na fa to kota na ba actualité. Déjà na quartier latin faut ba que grand pas kana concert le 17 na Europe wana, ba na New York après 15 ans via Mbara soutenir en Europe, ba na tout ya Mikili, obolingaka Koffi Olomide. Omoni na figure emblématique. Na proverbe tolobara na pays au mbule betaka trop bato bana poso la taba chaussée ra solo ebina poso la taba mbata kolendo cd manda mona mai donc beaucoup bato balingaka nous les communautés balingaka musique ya solo pe ya vrai siko ko faire ça qui tenera Europe quadra qui tenera Europe mais bato baso beta banze mona e ba beta on peut faute mais ba c'est moi pirate quoi ozo comprendre donc ngai na bona ko yemba quadra wa yete déjà na dessin tolobara so dessiner lo nyamoto ko leka ye mo se ko dessiner mabe so eminzemba moto ko leka ye moko to se ko yembia mabe ozo comprendre na mama interprétation la faut que ça kana se ya moto wana parce que lelo bat bana chance que ba original ponda ma de cela mami na maboko moyomba uti tsela ebilingala te mo différence oyo ezalaka na moyomba ken ozo comprendre faut ba yomba kin ba chango masupu mais siko ya tsela vena kana ke kuba ozo comprendre parce que bo ko chacho ya ko kuba mutayemba babuye mutayemba jour wana oyebi ngai na mona ilele Cambodge amona ba giba pince amona ba ngwanzu amona ba cherimo gratana sko cherimo gratana utana ba tanzanza sko lelo sko na beta bena mama talango ngezo beta musique pene ça que mitema basi baluka obi ko beta no musique mais mitema basi na wala sens réel pour comment bena boy viona ya kama est-ce Blana Moussa sera de la partie non kozala te mais faut ko chaba noko mu pépé faut to chaba mu pépé dans le sens que c'est le quartier latin qui gagne. Mon frère, c'est le quartier latin qui gagne. Mon Jésus allait prêcher partout dans le monde et fait tous les peuples du monde mes disciples. Alors, Jésus allait dire on peut na combo na etangama, et combo mutu mususte, combo de Jésus Christ etangama. Parce que le nom on a fierté dans mon quartier latin Australie, quartier latin États-Unis, mais Arkeli à côté na quartier latin na première fois on l'a avec Babia. C'est pas la peine d'avoir Arkeli. Oh, moi ça chanteur ya munene ya mondo ntakubo ya Arkeli na. Ozo kompa to mopla to va bena bena ke masona ni bena chérie na biso na ni Rihanna ayepe ba komolonga ba vo honorable na ba vo ba ser na suba yemba kala ma ge vo honorable ma moi pas si pour non yemba ngo mais a olongola ngo pe quand même et ça c'est plaisir. Tous à la tête, maman a plaisir parce que c'est le quartier latin qui gagne. On a souci n'a rien à la combo on est à quoi très coufaté, souci n'a rien à la banzembo on est coufaté et écoute donc plaisir de journal on a mis get sur le channel en direct la fin du pain on a cours sous pour pas bobeta na mingi baza babeta vanga non vous comprenez on dit que ngwanzo beta na quartier latin vanga il est le Cambodge vanga ba tout baza na falo c'est la famille chacho. Vous comprenez? Famille Chacho, Dajuku Tokota la famille Chacho. Chacho nde Chacho, donc et bêta, batbo e belé, en tout cas ba surprise ses allées pour banzembo de bazon ça vient pena bakala. OK. Ngana sala nini mama, ngana sala nini vraiment. Bo yo ba plan là. Blana, na tonyo so au côté quartier latin. Est-ce que vous doit toujours chaque jour temps ya ko maîtriser au Italie ba chanson à quartier latin? Banzembo ngana kenda ko kundola latino ko bela liboma ba moni latino neto za biso tuto e bangote oh c'est
tika lo babo junior mobulaka ni azali ya ebimambo koyo kaka so bika na suka ka bute koti e mama uvo kolele bandi e mama wana ndo yeba ke a zembo intel me bandi nango eme wa bolingo nganali akate o bloko na tu bandi lo yeba note na suka ka ndo yeba ngala kundola même babe oh vie rambo biso tunde to zabo na katsela taba zongsi bato akala na bato asika na bato alelo mutayi banzemba quadra nyonso aza te na soko sorte tana yo morope obanande oyeba tu kuza mta mémoire eza pasi ndeko nango koza no mta mémoire na boyi na ngai te mais eza pasi ya lokolo ngoyeba ba livre sacré nyonso nyongi ati na z nini bible ati na z tora ati na z ngoyeba ba livre sacré tout eza difficile okoza na ba repère OK pa pasteur akangaka moi sans verset ne mo ba balusa ngo ba le no beta 3 ou no beta 4 mais aussi na bible tout au dame yango na ebisio ata sango asala 14 ans à conservatoire arebi ba verset tout pour chaque jour pour utaka niance mo tanga te Félix choisit quoi autangi bible tout mo mémoriser tout to contredire papa na biso ase côté na lingaki mingi monstre ko tanga livre nyonso za ko mémoriser livre tout o kanga ba partie essentielle yo yebsanga ki masolo tout bobeta na momino banda bolova ti lo kangango te oso comprendre bando to tolota na vio kangango so na biso ke le 4 janvier 2019 olota ando toni oyeba oyeba tout quartier te le roi bando to o kanga tout Blana batbauta la biso siko ça t'est fait comment parce que à chaque fois ils alara on est entre biso privé ko zato so la na yo bomona r ya répétition te mais bomona nana mo fleuri okendaka ko apprendre banzembo epa na ye moko Koffi Olomide ou bien okendaka parce que bon Koffi Olomide na studio à chaque fois yo okendaka est-ce que bokendaka bino nyonso to yo okendaka za na particularité moko za rosola na vena donc okende ko sola c'est trop dit wana da parler na biso ndako na bino d'abord tout noter pour koza na ndako na bino chaque jour peut-être so comme na âge mo maman dans le bagage 7 heures faut ma okendaka cop ozonga ta so po o bando bulende ni olongwa chez biso quoi mais on est à parler ngasuna kinda kuna duna ba eza camarade moi za na entraînement moi trop à la répertoire et belé kolekanga un bon chanteur de notre groupe JR33 avant d'appeler on a Hermo Boya face à moi ba journée pas vie la profitation na mikolo azana pas vie na leki na ngana ke baka na ngata msusu moi tiane o yanga motemelula lisano motemelula koseke lelo yezoki pota na bolingo ya mama moke na yo tiane motema ngai na leli mama basaka bwete na bolingo ya bana yokei ataera kateo eloko yango nini oyo towelio yo tiane lengela mwana moninga lengela ye mikolo milekiawa otalinga talisote yo salinini tiane na bolingo yanga na yo oyamvula nana mosheri yaka ayanga iwa yo kawana bebi nzoto yo katana nsango ndenge ngai na konyo kwa mawa maina misobutu na moi ekosila kate on comprend na beli bongo ya bolingo awa yokeye tiane tina nini yokeye zongela ngai wa yo shari na maina miso muka wana iko ko libanda wana ka omona wana no kolinga na lobby to bandi ko cours par correspondance omoni bavanda bena Jésus bakoma ba verset belete koleka Paul tamsu Paul ayekola Jésus musika koleka pe bat bavanda na to ebite place to kendele na biteke na super koleka batutu mais na rende fanatique a Joana omoni ko vanda na botoro sala cop na botoro maintenant lota botoro te engolo ba chef d'entité spirituelle ya botoro no bakotisa te mukolo ba okotisa ko mo lota pindo to na kopera chombo mo ordinateur na sala kibu mukolo ko mo lota bando ta place au vanda c'est que ba chef d'entité ba écrire photo na sko ya nik bongo 4 fois mobile o melina boto de mona ngani na masala nga iso zobe est-ce que bon ba lota te ba mpela ba mo lota bando ta boto que so ba yebu ba oteka yango na ba oya sans copte vous comprendre
engolo banini naza quartier la te pour na lota quartier la ta vana kota kuna na koma pe ko lota bandoto latino lisuma kasi OK la lota kapena quadre place na vandi ndoto na liboso lota reza anga na sala nini ema mobale na lingi alinga ngai te onga na sala nini epo alinganga ezanzemba quadre te na lota quadre au préparer album na yeko mata ba mira mon fleuri en fait nga na fanatique mon fleuri ya kofi ya kala quadre clip alwa na zalaka chamu kwale bano ba materi ko la mirtole ko tamo seigneur na gitambo wana na mon fleuri to sérieux oui na te balo kelanga clip wana zoomé au monde Tchao extrait son tout le monde zoka be masana nga lindala la sprata izu azala pe likolo ya mir wana wana l'époque wana dana materi ko la mir na yotala o mera ko coopérer na magasin comprendre mera ina na imana na mo ba tige ba kwanga ba époque wana sera mobutu po batu bele ba mo ka sale ba yebi kitambo le kabiso o seri ba chili nzanzani do agaya na kitambo na magasin ba tebele ba yebi te place ezalaka ni te me papa yebit tenga ba yanki ba so ba kainga oh yo na konza magasin se yaka ah ya bani so yebi kali nzanzani do te se ko zo botami na 2000 donc ko bete na ngali so mote na matin na clip na za fanatique ya quadra ya kala mais Blanchard Moussaka inspiré atangisa yo bon moni na kolo bani makambo ezaka ya perte makambo eza ya famille mais im tazwa initiative au kena au media ouais makambo sokuti lever mavuzi gendingo alobarabu sokuti tata mwasi na biso alobarabu pera kulutu na ngamta koma onga lisa ponge takala Jésus de Londres oze mavuzi mtakoma na moni lokola ndoto maswa mateke libongo yemta koma ozo comprendre pera kulutu na ngawana na masa na bat bakoma lora ya koseka na nonga na mona nzela mino na yo na kingos ba pera kulutu na Moses na oze ndi bakoma nzedo ko Blanchard Moussaka komani oyo yebi kokoko akoma koko OK ouais à part wana ce que tu as quartier la tête parce que la famille et non c'est ma famille mais yenda bimisa yango OK ozo comprendre linga otanga comme on est trop de fois c'est les karalinga na kombo papa déjà parce que mana na ba actualité belé na pelé ba maputa na Tanzanie na pelé ba robe ozo lo mama na te ba mayaka toya na mama na c'est bien na mayaka nete fo mais na bible oui puis na minute nga zo na Blanchard Moussaka qui est ton père aza vient na toujours en trop AFC ngabi Mikolo dans l'obate natiki fils à loba parce qu'on peut comprendre que perfection ya sika et kota parce que ngato dans loba ya loba apparemment va comprendre insulter va me comparer AFC ngabo ya moni ko Mikolo tellement tiki o loba ya moni va comprendre donc il tatinga non nga travailler na quartier la temba pe singa val na lega na émission ça a été ti na malobati au moins teke Mikolo va kanga makambo tozolo bakanga depuis kala mais wana ada père papa protéger tika sala ba cop nae donc to ça mais na romozwa trop que les père ezala raté non père azwa pe pendant tant d'années lelo pendant na botama ti lelo ezala Moussaka mais tout pour la pète merde yo c'est pelité tout ça bon Jésus que tu combat Joseph et betama to est-ce que surat à Joseph era na catholique maman Marie maman c'est clair éviter là Moussaka non, vous m'en mabe. Surat de Maria, ils sont catholiques, mais Joseph est raté. Ma bosse n'est que vers tout comme il bah c'était pas pour la Jésus en moi en Zambie. Mais bah tant que prière on a été fort il y a Joseph et mon anaté. Et ça n'a pas gravité. Tout sur la racine Nana. Aujourd'hui, maman Nana, elle est aimée. Koffi Olomide vraiment parce que comme on a grandeur, et artiste le roi Koffi Olomide paie sa belle loge. Et pas Nana. Parce que l'artiste est belé. Plaisir na na ngopela na MB vocal na album na nzemba masa na izu. Vepena e albipene bandeli pena ba pena mwana mana na. Mère mo boy. Naïf sa mère, est-ce que pas comment l'impact à danser? On a évité la comment l'impact à danser na ba fantina ba Tanzanie ba yebi kombo mère ba yebi lingala tena so ele temba obelanga mwana mana na ponga ça la distinction. Ngana chocolat na noir. Na pembete na chocolat na za noir donc c'est ce que ba noir ba te ba choco ba J3 ba sauce konga dernière couleur tout remarquable so comprendre noir eza force moi na mana so bimika mana Tanzanie ok ndena valise mo mozumi na ode pona koma mana so réunir dans c'est comme maman nana eza bénédiction pona yo na mbi bina prisonnière
prisonnier pona yo kozala enterré na prison ata après la mort na yo amaral cadavre na yo ebengama prisonnier pour l'éternité mwana manana voix quadra gaillard on a benga en 4e voix vous comprenez pour y matina ça Jacob de Vari et ça la tena musique congolaise va falloir on le la ngote quadra kuta voix où irenia na Congo et arrive voix ya Pepe Kale des amis c'est mo ba pompara danger ta la ventricule soit tomboli bo deka akuta voix lombo makiadi ba madilu de morobo akuta ba madilu akuta ba tire ça ba ventesa ba veta boulay ba mangwana vous comprenez mais yé aye ko ajouter 4e voix na inate oza makam na ngaza mamba inate 4e voix kundula imba na mi bourdon don kana yaki pour ça succès faut la mama menate moya pour ba tenor yo mamba sala ba ve ba bia bani ba tutu wana ba likolo ba ve voloko mais jomo arenia benana Don Piero na trombone mama takape fort so ba bien kenda ko kende ma renia na trombone parce que ningo décortiquera Koffi Olomide yemo risala kendeni ayibsa konini subo vandi bnum bon moni nous na ko lo bande pour dépasser déjà beloge ba era ba episode isa éloge te isa pas bloqué ozo mérité biso to ba flatter te éloge to tira ba flatter tala mon tu sur la tira avec clair est-ce que la commission to bigeza réel malobo tunga na ko bimisa kitoko pona ko komisa quadre za muke so tambo in Afrique au comprendre oui auto mona aba tout ba chaka makele ana moyo na ngandi banda te na tambo dana ko fi ba payer belé quadre mais so ke libando mona réalité za mususu ba mission tu yo kanza ba beta na ba monte OK na tambo na yikuta ba nzimo eza cité ko neza ndepe nake quadre zonga sima tu mona opamba tout pamba muke mutuna kuti peut-être na ba Tanzania na banini souffrance na mokili ya ba ezali lokola linuka na kuti banzi monene ti ba mongala mona nzambe kuchapo fils di chacho kuchapo malgré mais kuchapo problème te problème te OK mais so zongi sima à part quadra na moka ba lo ambo bata boulay donc quadra monete kutu ba sebe nga na boulay ke biso to ra fort kana ndi bandolo ba foto ko ta ba carte on que ça chante la télévision mo bobo taqué vient na G5 na émission na salir place ça ba FC agafé akeno kese beta ba chatro kuna bazana ba rumba ga ebele ba ba sebe nzo ba sebe ne ba sebe nyoso na Congo za na ya quadra tala na kuti ba magali ala ti string papa mobimba ba surtout papa chief na volcan na zangina Dar es Salaam volcan na longoli manette na place au ali en tout cas place aux arts aina vera mi à place aux arts le club so solo l'équipe papa mondial solo suka ibeta mana monde ezande ya papa mobimba obinga ndo bule bina ndeto kana kini na ba soli songa na yo kana bina taka bango nde dans un jour pamba volcan l'équipe bango chief na ngana l'équipe bango tala na tambo na ba 20000 karaoke mta tamboli ko leka ngaza te na lala te konga dana na pongi te monde bo bango fe folo ko sere maka monga preneza réel ke na zaka na pongi te na lala ka te ko lala na mo moi iner kaka wasala nga bongo na kino tuna médecin lo bana ngeza ndenge na yo ngaza kana na pongi te bato basona na WhatsApp ba mona ba banda sona nga minute 6h 9h 12h tansu 12h na limo ko mona 14h na zone wana ndi ba r na 12h na r na faza tala na kuti pena tungodenga dong papa mobimba ye tala nyama bina nyamba selfie surtout papa mobimba tuka on irait solo wana et morceau na Ridi yebsa jino mobulaka na kendete parce que affaire neza en katia niri ma solo wana ko e yaka ndezo ba solo nyonso e ko tsona katia moi même ngando kanza ba tande tande na utanda ba tande na bani na to e kota na katia solo wana ya chief na volcan et deux fois papa mobimba ba fantir te oui depuis 2018 si le générique les gars zate na ko ngolo baga animateur à l'équipe quadra zate bana ko animation Congo banda so yebo epsinga azate poso chiba animateur en tout depuis 2018 c'était 2022 na bogi classique c'est le papa mobimba. On va revenir toi avancer nayo parce qu'on court aussi derrière le temps. Aujourd'hui Tomoni confrère Nabiso Nati Lokola a changé de langage. Il est temps que latine Tombolandaki qui a ndimi pena que non tchatchoza ya Koffi Olomide et ça là qui on deni blanc. Bon mon Koffi Olomide lo ben. Bon mon auparavant
mundele tellement ngako wela tout ndela lingaka même première l'homme ezalaka yeno yango chaka dana F ok ça contraire ça dana FT ndela ça ba recherche ba archéologue ba beti ba recherche ba kuta kota ba Tanzanie wana ba lac Tanganyika l'os le plus vieux du monde ba découvrir que Moutali Bosso ezalaka des noirs pour Abraham na moi sine Sarah ba yakana Égypte ba côté Égypte na 16e dynastie moko ndo so ba millions d'années vous comprenez à millions d'années ba comprendre l'histoire Égypte est plus vieille que l'histoire ya Adana Eve donc ndela zo mo échec à partir wana ndolo bani nati lokola somba ki pena ba ingénieur son a réussi aux États-Unis partout à sombi ba arme à sombi ba paquebo ba avion pour ba ki na fin fond du monde ba ki ko découvrir Tchatcho appartient à qui Minisoto somba na po bomara vena ce que le roi a robobo kokamopa boko kokamopa oteo pour revenir na raison que blanc nazalo bomamba solo et le kozo sala wana ezate ki apchese na sena venete na zaiko tumbola vena ngano a rectifier mo tumbola ba tumbola camarade na wana massa na ote comprendre on a ti le kola bia zaiko tumbola ki zema tumboli te zai pena ke na buka pyramide ya Tchatcho pour to fula style mo boy to zana na mitema biso moto yebi vous comprendre tala oyebi kofelo midagi na masani moboye kinke sere menea comment mon père na nyonso aloba atikala aloba style ya musique abeta te aloba ya tabule no oyebi a grand chanteur mazana style te ya musique abeta musique ya tabule po tabule azong sele ya sincère aloba ke abeta ngo oleka na ngamoko c'était comme ça non mazana na style te mais jomo a osé koyemba na berere ne bino bonomo na wana bomo ngo berere yemo aloba na TV aloba Tchatcho eza fruit ressortissant ya berere on a zeko ça na rumba le roi na ko yemba ngo le roi pepe kalete le roi na ko yemba ngo le roi tabulete parce que berere wana nga bade ko yembela wana yango mte créer Tchatcho aujourd'hui na ti lokola ke pena tina akeluka ta ro luka océan suka wapi 4 questions na epsa kiyo ya mondo ezanga réponse olingo luka pena ke Tchatcho ti place océan suka okomi na nzela ba pakebo somba ke komi na nzela provision damas ici et si li ba arme ba itaki na banzela po kima ba makambo ebele ba arme si li on va surtout conscience na fin fo océan togodai mais voto zonga to ebisa ba to ke te to sa na ba recherche ko Tchatcho ezaka takelo na sepela lobi bonga moko naza lende so komba ce qu'on a fait na bi c'est na plan na pe ba komo yo kanga ponga loba ke TV na ngana faudra reconnaissant parce que a parent responsable ba ne batanga chika danger ba maele fort pour moi za mtamaele mais siko soki biso tout olia mo mieti ya Tchatcho car na ngo libande za Tchatcho assemble filer plein no bandeleti suka Tchatcho parce que loni ne sala ke bino boloba libala to ninga za rapeza ra Tchatcho mais parce que ne toza boy yansi lo wando place oyo zo sala au Congo esengo na ebi kolo na ngote ko za pe ayo pour bundi petro soki le lobali to lobani Congo esengo bali cité balobara vita balisi joueur vita bali vita abalisi imana abalisi surtout bige nati le collé abali na mbongo Tchatcho mabe eza pour asala pas l'un des fils de Tchatcho l'un des généraux l'un des princes valables ya Tchatcho asala kuna attaché de presse ba mike wa zokwane esangisa pe kaza na car licha danger ala taka bien ba koto cher tout on est à Tchatcho est-ce que nati le cola ça n'aurait pas fallu rien tas attaché de presse na te asala attaché de presse au moins on a vérité on a évité mais on a ebisa bongo donc yo changer ngate quoi déjà ko epsa musulman ko bible le ki Coran donc nga Coran danser bible visa ya bato bible donc nga pe mandombe danser donc mutumtana awai blana toujours avancer na yo merveille rambo nazo batena bengi rambo to na bengi merveille to bengi merveille rambo bon to retirer non comme on a ça 47 la terre rambo bon ya le bagage rambo a filmé bon peut-être des films kasi rambo o ya biso ya 47 la terre biso moni mutema ya molulu na jaloux za kwa kiyongolo est-ce que kiyongolo ba bombela ngo mai on sa provision na mai o chena kiyongolo est-ce que okuta ngo so okuta ngo to benga la police akanga ba ibi o mai cha mai na réservoir mon mutema la mutata patient moto a supporter bandérance faut avoir stoïque faut supporter bandérance moto a supporter bandérance mutema ne za wa tono so bombela ngo mai ata plus 5 ans plus tard ate poli mo mona ka mai ndeza ezala kia papa peut so aboti mon ami balé
mon bébé infection va pesa kana tete po ba yini ya liboso za po bébé za faible aibi ko milier saté aibi ko milongo la salité aibi ko vous comprenez pas signé aux endroits tam so ah po blana na ye ba mo chérir ye trop kenga on est à langage à balash mon frère Vous avez porté parole, vous avez chanté. Vous avez problème, mais où tu là? Vous comprenez? Dans le bien, bitabe na makemba, bitabe na makemba. Ba pesa figure moroti. Mais c'est pas ça un rôle mort na tanga olia. Parce que la bitabe di tout maté. Est-ce que bitabe ba jalousie de passer la makemba li tout ma ye passer la li tout maté? Pili pina tomate, ba pesa mo figure moroti. Mais mutumta na rôle na e intervention pipi la danger za tamso so damaze bende babwa ki na suka ya roi chapeau la time na suka bwaki mais tomate banda rôle ni bandeli na sauce est-ce que so tomate jalousa pili ba propos ya na lopango ya feti bazara chité te po biloko la mami na nombre des invités attendez votre tour au rolia kaka ba biloko ya komo luka ki na ke potonga moko yango tozozongisa bato loi ya cause na effet fleuve Congo na loi la be banana ngon tinele banana ngo moi rivière moi dimi moi net à terrasse mais côté vimba engolo bani pourquoi total la cause mtabi makwanza yo pa kole poutre pour makwanza zika mais makwanza ziki me infection tika ina makila traiter ne makilo ezo bimisa makwanza yo biki na ke poto na nga ndenge na ngamo est-ce que merveille place aza akoye la ngai passeport oyo akoye la nga passeport avant carte la te tonda avant carte la te Indimité. Au monique on dimate. So on dimite. Ma papier mon choix papier en Afrique. Zakin va pas comprendre. So on dimite. Mais on fait Rambo. Alors passeport et ton date avant carte la tête. Carte la tête de ça que passeport na et to et ton. To longue bana. To les sous que carte la tête mon c'est premier poto na. Si. Parce que premier poto no carte la tête mon ça. Oui bien que la maison Schengen. La maison Schengen. L'évolution technologie. Ni to voyage ba combo petit kala. Exact. Bah comme malgré tout yeto yoki basango ke tam tacha volonté na cha ki kalunga yandula li kalungu danzi azob na lisapi achap na ke li kalungu etika so ndeni mena ko ate ko na peka ba masolo bonga na yebi noko merveille a on a 3 passeports Congo na biso na laisser aller amta o kango yebi 3 passeports wa voyager la carte la tête moko ya vierge moko msupe ya vierge on a monné na brata ya vierge ko lekeli ngamta ko o tena sala arabe tu ne pourquoi comme ça ya tricherie o tena sala arabe parce que ba passeport ya mo bimaraté et au compliqué dans un avantage bon ça va master pour tous aïe ne peut moi trop bani mais alors ça va ba dire comment nango kaka ya soutenir ba bon na kubite na cité problème mo boy ba soutenir ba démarche ba bakali na ba nani blana la killer et bandando kondana on soit comme ko soutenir na taga psychologue accompagne noko dana tangi aolinga mais c'est la fin qui justifie les moyens keba museleke ta ko musape muto kanse mwana ngando mais c'est là que mamba pour comprendre zana era bimu bimba pena museleke te ya yo bulende boy pasi na ezanini pasi na ezakake o ba ose la blana nini yo na li poche na mona na maboke ba $100 bazaka trop na junior mobula c'est quoi tragozo 20 000 30 000 asimisa ouais ba mamona est-ce que vous avez $30,000 na simbisanga confiance ba pesa yo ba même partenaire ba présidence ba nozo ba relation yo zaki mona lemba oliaka na malewa na coin comment que déjeuner na kotana tasse mo $25 na komba nani ya quadrate parce que nyoso na hôtelité que effort yo tu ozawana source na ngweza balobi kuna bible rendons gloire à Dieu dans ba circonstance tout okuta na ngoma la mutu na mabe. Vous comprenez? Tous les autres vivent dans les lignes à quadra. Mais aujourd'hui, moi, j'annonce officiellement dans le monde entier, merveille révoquée dans le quartier latin. À vivre parce qu'on a ombre, tes situations, c'est trop dire, situations ici là. À vivre dans ombre, naïe. À vivre parce qu'on a ombre quartier latin. À voler dans ma propre zone. Tout le monde ningi a fait la carrière, mais tu restes notre frère du sang. La famille Tchatcho reste la famille Tchatcho, mais tu ne fais pas partie effective. Il y a quartier la témo. Tikalimon la famille Tchatcho, partout aux Asalambela, Soanela, Lobela, mais aux années sur la quartier la témo. Blana, toi avancer malembe. Olobi, marama, merveille, Rambo.
bato baotala aussi ko bamonika ke non batak to makam o lobby ekoza ya solo ekoza pe ya solo te problème ya merveille Rambo ezala nini ou peut-être bat ba habiter peut-être au monde a peu bino bo les na ba makambo moko boye oyo is acceptable te non problème ça que merveille c'est un frère non tout ça frère to finga na te bemeno tata na onde ba ba ngir non tout ça un problème moko technique na ina ngeza ndé moti on na iso ça bien formé na bando so na bando na bébé ena mada inge on a da soin ça da ba filmer ba coucher ba bout ça biso na soin ça bona na inge donc oye ko la ko soin na trop ko soin na sens vrai biso ko la na débat vi na ngamo na lekisi yango na ba débat pe vi na ngeleki na ba formation ka ke dati ba PCV pas mettre des cantors na tangiti na kena ba groupe K déjà groupe K on vandi ça groupe K bien hein c'est facile pour ça na ba bloro ba bilenga mwinda so vandi si bilenga mwinda c'est facile pour accéder à ba parlement pour ça ba si ja débattre non mutu to pe sa vie na selon e moi bloro place na lenga na traîner na ba bilenga mwinda to na koma ti ba yaya na traîner na ba groupe K de mambo to sala o pa na ngeza net jouer parce que ba tout so les caméras mon ba bon si na fait place na finge la joana bien lelo moi c'est pas comme ça nga so na mina na décrire ndeyo non là que ça va point faible non pas point fort non il est fort dans ça mais il est faible dans ça pas midi chez toi maintenant merveille il est fort nanini il est faible merveille force na to ko ba mabamu tout vas-y hein mais il était là pour défendre les quartiers latins mais moi dérapage ezaki moi trop par rapport à Benjir ba ko banoka ke kende ko sala programme ya boy mon kutana tamsu na attaque na nombo wele matolo mo bo tamsu na rotana na bata wenge bo kutana matolo na nombo bo kabuli bien te allez yo resa ba règlement de compte sango parapluie na o quartier latin mutu alinga ka osani la est-ce que yaza mtamatolo est-ce que merveille za mtamatolo ngamo mtamatolo ya osana ngamo mtamatolo ya osana oh na lobino même Congo peut dans matolo la banque mondiale o te ba déception na FMI la matolo te na tola te chaque jour tu mtamona passe nzambe veramba tola obi veramba atola pe ba bénédiction pa nzambe pambola na mokolo za matolo te sage ce type ici oui na tola te nzambe kutu pa tola obi bien zamba tola tata aso atola sata yembela et sata boya oyemba ça abenga na ete vrai amour et amour intérêt so lingi mo so tuni olinganga po ani una linga o sa intérêt boya aboyo facilement moi c'est quoi lingo tam intérêt na ngazolo no ya kitoko hein misunu ya bien chance le wandola ta roi ministre et ça intérêt te so moi comme ça une intérêt c'est que ça faux amour. Toi, avancer Blana, ça fait très mal comme on a merveille Rambo, au bateau tout bayebi derrière Koffi Olomide, passeport n'est qu'un Blana lobby Tonda pour na Koffi Olomide. Oui, tu as mérité parce que tu as travaillé, tu as bossé, mais ils en a dire mon sous Yuka nakatiote. Vas-y. Xavi Iniesta. Messi a joué ballon d'or. Bah comme ça Messi, on est des gars Messi. Faut dans un langage diplomatique, hein? Messi à l'équipe na télé, bah c'est Théo nous a danger na Barça c'est toi non. Makambo faut vous remercier Xavi Iniesta. Si c'était à ma place, on n'a pas ça ba trophée on a pas ça garçon mon Messi té, on a pas ça Xavi ou soit Iniesta. C'est pourquoi? Bah tu as ça que ba passe. Pour garder bonne relation na ba. On peut soit PCP bloc. Ba ko fula pe jogo mso na chape kaka. Ozo pas. Moi ba jogo na fula Cristiano. Ba baluka ba mo fula mo Benzema. Mais tant que Cristiano peut passe mon faut appeler ça Benzema ya suka mais akangi mutema Cristiano utaza na position faux après ça Cristiano pour avec Cristiano ndemene à DG parce que yo mutu appeler ça passe na mokile ba yo ke senga na zabu epona intel pourquoi mi sommes d'état la ramabe ba che film porno a ba che passer roté a ba na katikati ba congolais ba yo ka ba moto tu vois le Messi ba ko yo ka verser biblique à pasteur pourquoi mi sommes d'état la ramabe et quand tu as fait bola mouté Lisson Zambé continue non c'est bon oui que Blana mystique très mystique et puis il est intéressant je le connais très bien merci Alex Fomos hymne national qui est scotché connecté à suivre cette émission il y a Théo Zambrota Blana merveille à Saliba tout passi to ebi
bah propos naïe est dérangé. Est-ce que déjà depuis à lobby bon on vend dans un quadre na mikili neti yo mona neti sujet mon neti keza sujet mon bois ça va tout passer na bané mon ah na comme ça on a niveau na tête et ça que l'homme passera monde etikala bat barina na monde nga jour na ndima liwe za la jour na mona mobutu akufa ndepina lo babla ngete di nga no ndima teke liwe exista mobutu pina kufina Michael Jackson te liwa pena ezalaka est-ce que ça buzzte même nga na oza est-ce que maman il y a Rambo ça buzzte pour te internet et tambolo on n'a pas créé le roman pour battre batala ah bien toke na inza moko toke sala toke Tanzanie batie na liste ba roche pe mission musoso za clair ka ke ve ngana na bablo mo administratif no ke ça na Belgique to na France ve na yo azan nani ba kanga ngenga vi na yo akanga déjà ngenga vi ya nani poser un orchestre monter ba mission ba vivra mieux ba ex mission na ba vivra mieux que les 40 la tête so bien informé orchestre wingi babindo maleki sam chitu na vie mabia la legi modogo toke tu évolue to chasuna Ferré te ba ex musicien ba ya ba orchestre ba Ferré to chate ba ba leader te to chi ba o ba za ba leader te ke ya ba succès belé to chi na ba vie normal to ge nan ba misia karatela azande Lacoste to kota na ba terrain wana te yo mo yebike nenga zana ne mo yebike nenga mvoma yesa na mvoma oh menga pe komba famille na biso ba père nso na kombo musu peke nani mvoma ko pe komba famille te yi Lacoste muketo na mvoma sko ya la na ba misia karatela ten déjà faut pas vivre danger oui pourquoi parce que ya mvoma ndo tatonné oui pourquoi moi que la cause yo comparer te na tali sayo oui pourquoi ba misia karatela te faut vivre bien toke non exemple typique toke non na jonga à part banzimba karatela te ba yo ka orchestre nini wingi kasiti na banzimbo ni banzimbo c'est belé na ibiti na bando yimba banzimbo nini papa mo banzimba quadra et là il combattre dans le monde il y a ba film pornographique pour étaler la trop je te dis frère non c'est vérité Zemmo pesa mtu posa mtu koma na niveau koma na posa amoni ni string ni mais nzembo kake cheka posa nzembo so taso za na shock na mutema mwa so choboya ko nzembo kwa shock to dai mabe ozala yogene kozongela bolingo na kala na tikeli ontango sima mikolo ya ngape kokoma ya kala oyi momino na tu fais pe sur la réalité et bon adjani Cécile kende elle va bien kolega touch ouais ça va cher et tout ça zonga mboka na batuchi kuna na Rwanda danger abetaka banzema kwata sona baswahili bora danger aliaka danger pourquoi zo tala mon so ngoza modi na carrière na yo beta musique contraire à chacho tala vie Emilia carrière musicale na ye esukande azali abeta auto zalana winge 4x4 babenga kie il a musique oyetola kimvuka chante avec tout le monde Yomorosel abeta na jonga na biasa carrière na nzembo lokola to chano quartier la tena mama zolo bana ana nzembo lokola ngai papa nanga moto apasi mama botinga nde mubola moteme tonne posa ko kabela mozangi ko kabanini onzambe na sengise na yo via la prière sango ya babia makobelela na monda tie lelo bobelela ngote prince babia yewana numéro 17 ngoni Moïse nani David astonga asala schéma ya aussi ça parler asala nzambe temple makoko aussi sangota daya avant mtastonga temple na ça Salomon et babia tolo basanga babia ko be la monde entier c'était pas lui ndem to comme un monde entier c'était son fils baya na tunde bango tout baya na tunde bazana ba mission prince babia mo ndo imba première voix moko de bango mo ba bengi leader nasali na bango ba bengi sanga babia ba ko be na mo ngai papa nanga moto apasi mama botinga nde mobola moteme tona posa ko kabela mozangi yoko kabanini e onzambe na sengise na yo bomengo bwania mayele oza prière parce que Emile nzembo ne arrêté Emile va plaire la chede chomo va plaire ali chede chomo vocal te de chant so imi 5 lignes de chomo oui oui mon héritier na miel de sontonine ngazungu na mabo pamba batutu okolinga nga botindela nga ba téléphone asika atuka na kabina ba sim
ekei toke banda ngamona Jonathan domi yango toleka c'est bien c'est là po abeta chacho te na biso comme abeta chacho simba abandi na ba style mo mayela cha na kokufa po talanga na pasi ya bolingo talanga na bole ya lamulu talanga na komi pene ya liwa na kufa pa esimba te tina kin na koboma nzoto na tika ko nzembo ya rogal to yimbango facile mais ya congolais ya Kinshasa na che de chombo babo tindela ngai be chombo yango eke trésor lusamba telbe tindela ngai iPhone 14 no la tsenga chombo yango eke chombo tika la to kende merci na suba plan na bien fallo pe sangande temps mon émission sikoyo te meza la question bon na beti tour na ke luka ba tablette na pona lifante ozo temps réfléchir tout ça bon te wana carré pour monter tout ça émission bongane me poser ma question et comme la ngai très difficile à repenser parce que banze moi bili bon miel de sang nan miel de sang aseni na vous comparer nana na quartier miel de sang et on comparer ndara na baleine est-ce pas mesure mo quartier la te mboka ba baleine te ça m'a dit que wana mutu te comparer miel de sang vocal e kopeso mbongo vocal e kopeso mbongo ya miel ba ténor ya bato ozoloba wana na lobika miel ya vocal e kopeso mbongo ya miel koleka tu ne connais pas la vie maman oh maman tu connais pas la vie maman oh maman yo izali règlement koko nani akame koko na bien toi on a ba championné belé on a ba zélotique quartier la te match à synthétique na mutuna kolota gari wele na tunga loketo miel de sang mais na chombo no pinze mama ezano espace na openo ko chama ba mwana zate ezeli le to mo quartier la te l'équipe orchestre tout ndima yango to avancer na yo ba la biso siko to na problème moko oyo ezo déranger bato mais bato musu ba trouver ngo normal ba musu anormal si yo za na quartier latin papa na yo grand frère na yo Denis Lessi otala osiko ba propos ba nyonso oyo azolo ba pona quadra ezanini est-ce que okuta ndana papa na Denis Lessi to grand frère na yo o sola na ye bo tête à tête so ba qu'est-ce qui se passe fouiller l'impudicité on parle on a epson omoni nga linga pasteur Léon Mutombo makasi mais celui qui mbangi c'est pas théâtrement ba temps de la fin ba apocalypse ba chandelier ba setso ba mambo ebele na linga père na Léon Mutombo makasi ndo omoni nga na jota na maté année récemment azobita masolo antichrist nenga roya nenga rozali la ba critérium moto détecter que oyo asa antichrist obi nyonso bimi na nzoto avedeni maman antichrist so oyo kika message na ye oza séduit nde oza monde oza bosana paradis on ndeni ndazo primer combat pétage na place à Jésus yo moni normal ataku David abomanga momia masa na ye atikala osala casting na nzembo ta osala clip au mwasi aza na face mukia okota te pété et ça succès oui atayo moko succès za mabete po itiler pa yebana masala bola muta vous comprenez kozala koyebana na koyeba na kosala bien ça différent vous comprenez yebana proprement nde basimo ki mbangu ba yebana bedi na bala mutakatif siko et ça na oloba ouais vas-y est-ce que ba moka poza na ngoma beka ba congolais bozo kopa ba balusi comme ya bino au moins ba catholique to ko mona jamais des églises catholiques à venir moko to ko mona jamais catholique na protestant même à venir batalana o so mona ba même copte ba protestant ba bota ba catholique ba bota te mais mona temple ya catholique te na temple protestant et talana so ko kutena na bon na peut si devoir chombo ndeza niveau muke o chela batu na défi ba so to kana ba 1000 wana ya chela batu te pour 1000 ming bana batanga ko na biboy monto écoute église catholique dans l'église catholique l'église protestante soit armée d'isale talana alors il s'en entend la tamutara qui ça mobile ils a raté vous comprenez ils a raté ils a raté
mundele bayokana na makasi mundele bayokana makasi etalanaka te j'attends que mangiste na catholique etalanaka te bana respect pena ya bamangi tokosola seconde bon vedeni bapasta nyonso soki bazali neti bacatholike omona papa apesi sango boye suspension to bainscrire ye na kati ya communauté mais siko bango baza na ordre dispersé oyi baordre na bango nezi ebele o archevêque ekingandi o général boye o major bapaster baza wapi biso tokolaka toyebaka ba Yerusaleme mboka bandimi etongami mpona babulami kolela te pasi te minyoko te mboka yango tokokende popopo otiaki tembe tala ntina ngai nalingaka kolo ye pete siko tala différence ya tenere ya banzembo wana tala différence ya banzembo wana atangai moko na konzemba ye na konzemba pona pa mama atangai moko na konzemba ye na konzemba pona pa mama ye bandimi na Yesu ye tolo na poto pambwama kati na maboko mayo na ekomi bomba sembola loboko na yo na bomoi nanga okolo Yesu yogolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebinga nyonso akosunga siko na pete bana TikTok siko neti nzembo ntango lobando oyemba banzembo wana tuna kanti mare na biso chokufa sekele ya motema sekele ya motema Nzambe na ba oyiba nzembo mare wana ezalaki mboka moko ya mokonzi monene asepelaki kobala na ntango bilaka ekokaki milenge basi bamilengeli molato kitoko mpona kosepelisa motema ya mwana yoka banzembo Aponinga, tu peux arriver dans une église, les péchés est autorisé, cette église ne craint pas Dieu, un enfant de Dieu fait grâce. Surtout une nègre qui lelo, ye oyo, olingo nanga ye oyo. Wana mingi penalty meto ya awa. Kasi wana pe ya frère Moïse. Wana pe na nuance mais o mwana lingaka na tila motema. Na tila yo motema. Tumaranga bunolo nga yango ngatela yo motema bete pesa nga niyanso wana na niyanso na obeta eka afro eza afro ça l'orchestre ba drummer pena batambunda banini donc ba te afro te écoute afro te ni science na technologie vous merci au monde ozana o milongo la pourcentage ya kota paradis malé pour soutenir mabe te en fait na cha mabe maquillage te comme kitoko ba frère Patrice boza wapi ba Moïse Mbiye boza wapi c'est nana aussi to pesa ki devoir to ka vrai pasteur tout le monde avait que Moïse Mbiye atikeli ya te ya dimanche devoir nga pesi yango na église na pasteur Moïse Mbiye ntaka charisme bon apesa ya dimanche OK atei wana bana ndi bana ke na pasteur asolo tala makambo solo se belé obita o yazo zo promouvoir musique o benga monde obike tana kozela yango ba Mike Kalambai akozela yango ba José Nzita tango yazo zona ya promouvoir musique na biso mba benga monde oyi ba Mike Kalambai baza ba emba danger ba le moloto bazali moloto kufa stilo yake ngake wangana anga lukata ya le moloto mazo préférer le bana ya biso batamokeli soit disant au monte l'église etikala ya caméra a filmer publicité batutu batula mwisi te bazali na peso devoir so linga vidéo récemment a ote ba check public na peso la lukuta atela la caméra te ya gali boso so ngwe bango ta expression faciale on a minga ota caméra ke public vous comprenez nzamba juste 1000 jours 999 jours ya yo oyiba mais moko ka nzamba okango babe banana mutasala kote moso beba ina nganga a commencer so bere rebelle au moins mutu mso akomini la liboma meleko esauver za ba costume sika na ba chaussures sika en réalité le fou et sa conscience livre en comme maman déjà
ba fou conscient baza non évite ouais là je sais mais tu viens à fouter tu na bengi yete nga lobby kaka est-ce que bengi fou vraiment do ebelinga que ba fou conscient baza jo mozo mo da ba veste ma comment est akiol siko pas ciseaux ça là parce que niveau azolo ba mamba ko fiolo mede lokola yebi potala binidité ayebi bolumbu ya quoi te problème ça la fait ba wile mamba danser zobi di solongo il y a danseuse oui ay ko ta la vie na palais via yebi ke il y a un pasteur à Benga Sambela, palais, musicien, via tel jusqu'au qualité pasteur à se réduire na danseuse. Danseuse avec souba, tu vois ma souba comment featuring. Danseuse avec souba, il pas eu pour ça au souba mbama. À balou na sima, toilette pour homme, toilette pour femme. Ote ba. Na binde pas fait ça là. Ba homme ba soubi trop na souba na femme, bon ça on souba pas femme, zela na bi. Na mote pour ça ma souba moi singa to souba biso mbale. Ah. On n'est pas con, nanda kuya pas compliqué, on te pesa un numéro non na balar bani. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec divin, ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine à Bossa Libinoté à Tchelibinoté promotion Angolais à Pamba. Maison divine Balingambo Kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. En fait, là où Olivia Lingarate so yaki na facette A au PCB yo ba koza pasteur so mon état msum ta salaire actuellement jomo bo tam musicien mo so nani vient vraiment ta bon ba musicien to ba joueur biza culture na bango mais ce que pasteur o ba venaki homme de dia landi mo dansa asenga mo dansa numéro so ba petit so ba ba ta main libre petit ba vendre na quadra quadra to ngala c'est peli na pena bien tena c'est peli théorie c'est peli faire maman auto ka j'étais à niveau ilanga malili ndio chose la lever maman comment transpirer ndaki suba bona mo ba forcer porte bani ni sikake na pese numéro nanga non te faut bima quoi faut bima na pa na ngado décevoir na ko bima quadra direct ma go ma pese 2000 à car 2000 bal faut mais il pas côté na téléphone de n'est pas quadra batika ba chombo ba tali ka pasteur a rosa pas appeler Ange Gabriel c'est que lui ma bimina 2000 mon bimina 2000 ba bois qui mon bimina moi 2000 obi na préféré mabe parce qu'on est vu à expliquer que ngamo na talia deni jabi ana ba parler au pays surtout bakar abi ana bakar oyo so bimina quadra na ngote elegela ngai na ebité yo poza rosa pe na ketch vient na ngote na normal est-ce que vi faza na tout sans soi rosa pe na moto no mo boxer vient na ngote rosa pe na parler mbato nganda na babuka mabela kamba est-ce que vi faza na pala bon ce qu'on est ba analyse bongo nde basala ki ba yambi vie via zolo ba makamba bongo eza siko batona tout ba kota paradis te so ba yi pa Joanna fo betsa ke masola bible na sepela na jeune frère na Roger Baka maga tsara ba pique trop Roger Baka jeune frère na bon biso be biloba loba bon to chayeni to bengende grand frère na sepela na grand frère na Roger Baka sepela na grand frère na Roger Baka pour loba ke jeune bo papa la sepela na epo aloba apikate bon apikane ba batune pe moi trop mais azara plus bible alobeli mabe moi amoni pas musicien mo boye nzambe mais na bible alobeli mabe moi amoni na musicien mo mokili mais selon la bible parce que y selon bible za la raté peut-être journée on a tout na za livre nini eza na makambu nini afo que tu na livre hémorroïde somme dans les mots on ça ba pétage on vient pena andima akenda na vers ba païen te ba païen ba changer voilà ya Pierre nga sama obili cela pasteur mon na lolo na kitambo na tellement na kitambo lolo pasteur na bi émission batinde pas bon la bandumba to lolo abula ba kutena mujinga talanzoto ayote ya mujinga ata chambre première jouer les na mobe deuxième jour mujinga si pas ça voter na sokola tana salite ko ba iloba na salite ko si mujinga oto sokola et sur ko mujinga alo ta kisui aloko tite angunza manzo ko la mafuta ka bongo pasteur a ko gite pasteur a déposer bible
aveya kapa mujinga aveya kapa mujinga parce que abuseni kaki na bible abimi bacheli babelele pasteur mais bon réalité otiki mo na boso na chama mujinga et comme la vele biso de n'était parce que mission ça na pas ayaka na bula bongo les biso mapengo na mais vele biso comme pardon beaucoup monsieur bongo te pouvait missionner zali ba paye ba bongo la mitema ya omoni armo bomoni na ba musicien biso na mujinga moto moni na ba petit mo ba face ba mujinga la mission mo calculer ba mujinga j'en suis le wando ngai batunanga ba ebele na mikili ba quelques salutations na batba ouais na pesi mote na Belgique on mona champion zible ba yoka so becho likofata ba chona morga suisse pola kaka il faut finir police à me dire pesi mote riche Obama sikabalali honorengeleka lito ya mokonzi Yves Bokulu ministre à jeunesse toujours Yves Bokulu ministre à jeunesse son excellence apesi mbote sikozali bato na verser bango bato ba sepeli langa te toke na commentaire ngana sepela na mingi bato ba finga nga ke bato ba komisa nga poso fingi mbanda longwa penke simba ko te lobi okatara te ngali nga bato ba finga nga pona ba ko se corriger et ça la nga plaisir à toi émission etira le roi nzembo ya Quadra Koraman Miko si c'est vrai et betamatip so to dai bato batala ngo ka poza ko molo ekimisi bato yango ezaka makambo est-ce que une oreille musicale na ningo ka déjà intro ya pétage est-ce que oka kizana ba gaffe pe so yo konga 2-3 fois na oka ka liboso mo na zapper so yo konga 3 fois elle rosumungi mutanga moi si bolimbisa na terme mais ba moni osengi bolimbisi ke omoni bulumbu mo bandeli susu troisième est-ce que ça les susu pour ba ba mo tourna ba statue mo na blague mujinga okota paradis te déjà pasteur wa kutana na mujinga na lolo okota paradis te bato bake banango za très dangereux antichrist oboyo kaka oya na apocalypse ye wana aye viet Blana, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue Mangani, Balinganga to plus de 143 96 149 54 86 plus de 143 96 149 54 86 aujourd'hui on a petit philosophe du quartier donc ye yo so la maman surtout so la vous êtes sur kitambo te komi pena ya monde na Tanzanie ba do bela mindele ba bela na gare centrale mona manana mundele azobelela vous comprenez donc makambo eza so comme pembe na moto atoza papier opela okoma lo wa yeti ve Quadra za moto faut comme pembe na ye sonyambele ngema pesinga na passe avocat la mirage vocal mon ami Gelor pesinga on pena na kati ya Tanzanie vous avez combien de vocal p déjà na concert no chono interpréter via ta ningi pechana lambi yango nanani nanana nanani nanane nanani nanana wow la lettre d'autrui ngana fungola kate yes katati de toutes les nanas il s'appelle Mopao yende papa na Didi papa na Del Pirlo c'est James Rolls un Quadra kuma blane se kanyo so yolingi hata na Tanzania ngana kozonga kaka hato meminga na Paris blana kozonga kaka mbangu pema public gangi donc il y a rien à craindre to ali parce que ba vie na wana ba mirage et les autres to ba ba interprétation mirage amasananga vilangande amasananga vilangande to na ba carte d'électeur to ba passeport venanga isa Suzuki wana ba père wana ba père ba fali baba venanga vous comprenez tozana pena donc tozo yemba omba kola omba sikoye na ndenga age aoza ndesiko petit frère mama sananga omba kola onga pena na batunga mikona baba mikona ba so Ferrari venanga babi adu ibolwe lele venanga OK lindalala masananga je ne peux jouer banara anniversaire za ba batchana ba date jamais chez Sedek ni tata ni mama de brine ngo peselanga vous comprenez Jésus na Marie na mkolo de Jésus d'ailleurs avant le bon on comprend Jésus ça le premier à dado mkolo maman na c'est pas grave
Merci à ma deuxième team, Yannick Bongondo, 4 fois mobile. Yannick Bongondo, pendant la King Action, on a dit que carburant na wate fait. Il y a quoi ça? Soit boité na relate na niveau de mission qu'on a dénoncé la pesarité. OK. À toi Yannick Bongondo place aller amino pembe le roi ça la bibisa dentifrice la PC mbote. Un jour au bas la paix, ma invitation, peut-être honnête Mikolo, mon tambola bon monde. Ma carte de visite, il faut annoncer très important. Babi aye a mission esco na net ba mabaya net ba triplex. Il y a aussi la carte. Au moins il y a rapidité rosa au côté tout na ndule que lo bana mtu zéro ni ba tout rosa partout dans le monde soko lingo ça ça invitation à danger na ba maison given pour ça ça na ba invitation ah on a maison given a confirmé pour na mon invitation musu pena de triplex na bien moya bala mkoloni na noko na forêt équatoriale tondeni obiki ba invitation ni pesa pour ça obala mais kebo ya obala boza mbongo obokola te moi si ba mala sentinelle donc maison given ya monde danger ba t-shirt à danger ba opprimer ba t-shirt ba tasse ba alliance ba komo bamba uti na ba rai na ba bamba pe komba moto na rai bezo comprendre de l'autre kali ka ba graffiti na mpepe na kombo ebima déjà laisse donc boya bino tout ça na botour local 54 sur le wana au maison qui vient donc tout ça na biso tout ça au derrière ça parler toujours. OK, Ridi Bonté qui est l'homme géant, je te salue affectueusement. Pichou Mancia, je te salue aussi. Oh non, j'en suis Bogaka, biso Boga bisoté. Na boaki bino, bolé la ngopé. Problème té. On se voit prochainement. Congolais solo.